CAA, Compagnie africaine d'aviation, Fumu. Pas de temps mort, na masolo ya mapata. Rafale toujours, botu nangani niye, number 1 ya mapata. CAA, azongisi bavoli na ye na Bunia. Déjà, le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa, Bunia, 3 fois par semaine. Veut dire lundi, mercredi, et samedi. Bavoli Oyo, et kozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Merci pour confiance. On continue à causer un journal Nabino Batata maman Mbote Nabino tout pour la journée pour que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi yé à Zalaki Bongo Nantal yakuna na Turquie pa wapi a participé qui na 5e forum diplomatique bon un reportage au héritier mapindimi à salut. Il y a des discussions makasi na Antalya, na Turquie, autour des principaux enjeux mondiaux. Mingi penza, kimia, paix, sécurité, multilatéralisme, où il y a règlement pacifique, il y a différentes transitions énergétiques, paix, changement climatique. Wana ezali maloba et lobama kikuna na suka ya rencontre ya ndenge na ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa kipe bo simba kena masolo ebele abetaki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asolola kipena homologue na turc Recep Tayyip Erdogan mingi penza po na 5e forum diplomatique oyo ya Antalya ezalaki samedi 18 avril 2026 ba chef d'État nyonso mibale ba lobelaki mingi likambo etali ba perspective il y a coopération renforcée entre deux gouvernements mingi pour consolider véritable esprit de solidarité entre les peuples et bamboka na bango. Pour une cérémonie d'ouverture, il y a 5e forum diplomatique où il y a Antalya, République démocratique du Congo, et Turquie, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Astrola qui paie le sous na délégation, il y a au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Kambamaki na Baran. Salut au commissaire, il y a chef, il y a HCR. Au commissaire Baran Sali Azali, ancien président de la République, il y a Irak, a partagé qui visionne Yamalonga pour coopérer changement décisif et longo na réponse internationale na ba déplacement ya population à Sengaki en long terme, réduction et mesurable, il y a dépendance vis-à-vis il y a aide humanitaire, et engagement renouvelé en faveur il y a protection internationale, et ba solution il y a partage de la responsabilité, et ba effort il y a kimia. Na cérémonie d'ouverture, il y a 5e édition, il y a forum diplomatique où il y a Antalya ADF 2026 et Salema Kibongo vendredi 17 avril 2026 na Antalya na Turquie, na présence il y a chef de l'État Yandé, na présence il y a chef d'État Yandenge na ndenge Katina Bango, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Azali président ya République démocratique du Congo, misala ya 5e édition Oyo et Salema Kibongo, Kobandali 17 kino 19 avril 2026 autour ya thème cartographie. Autour, il y a thème cartographier l'avenir, gérer les incertitudes. Bosimba Peboe Bakekaka na occasion il y a 5e forum diplomatique où il y a Antalya ADF 2026. Boye na Turquie, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa kipe maloba pour nous présenter vision il y a grand enjeu économique et géomondiaux. Mingi penza pour na panel où ils ont consacré na rôle il y a appropriation régionale dans un monde en transformation. Chef de l'État a défendu que le multilatéralisme et le sous local la nécessité absolue et local la option pour résoudre la crise mondiale. Pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, souveraineté, indépendance et intégrité territoriale ya ba État, ezali ba principe à géométrie variable. Yango ezali bongo socle ya ordre moko international juste pour la condition ya kimia vérifiable et durable.
totikala kaka na masolo etali l'Assemblée nationale ke premier vice-président ya Assemblée nationale mwana mboka Jean-Claude Tshilumba ye a représenté Kibongo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na katam réunion à haut niveau sur la défense de la démocratie na mboka Espagne héritier mapinema episina détail élément aujourd'hui. Premier vice-président, il y a Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Tshilumba a représenté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 4e réunion il y a haut niveau pour na haut état de défense et démocratie yango et salimaki na Espagne mingi penza na ville ya Barcelone kubanda le 17 kino le 18 avril 2026 ezalaki bongo na invitation ya premier ministre espagnol Pedro Sanchez, Milulu Oyo, elobelaki mingi protection des institutions démocratiques, multilatéralisme, lutte contre la désinformation et la régulation ya espace numérique. Objectif ya Milulu Oyo, ezalaki ko protéger démocratie, liboso ya montée ya ba crise sécuritaire na contexte mondial. Oyo ezali kotia en difficulté état de droit, égalité entre les nations, paix sous gouvernance, paix justice. Ba participants ba souligner que démocratie et yebi bongo kozwa régression mingi. Boye esengeli bayeba na ko renforcer pe ko perfectionner yango ezali bongo basa na lombango pona ko tombola monde moko fondé na ba règle oyo ezali dirigé na ba leader légitime misala oyo balobela ki pe protection des institutions démocratiques multilatéralisme lutte contre la désinformation pe régulation ya espace numérique ambition ezalaki affiché pona ko protéger pe ko renforcer démocratie liboso ya contexte mondial oyo emonani chaotique pe état de droit ezali koningana sommet oyo ezalaki bongo marqué na réchauffement ba relations bilatérales mingi entre Espagne, Mexique, Brésil pe ba pays mosusu ya Afrique ba nouvelle technologie et information pe ya communication et koki ko évoluer sans encadrement lelo technologie ezali ko influencer vie ya batu nyonso boye tango mosusu ezali ko rendre pe plus complexe des informations ezali ko supplanter ba réalité na nzela ya ba forme ya ndenge ya manipulation esengeli ko maîtriser espace numérique internet ezala ba frontière te ezali bongo kosana lombango pona ko établir ba règle nyonso ezala claire oyo ezali kosangisa simple vision ezali ko avancer ensemble pe na nzela moko ya kosala ensemble pe ko moderniser ba démocratie na tête ya délégation composée na ba députés nationaux lokola honorable André Mushongo premier vice-président ya Assemblée nationale honorable Isaac Jean-Claude Tshilumba a représenté que chef de l'État peut insister que mingi na ba effort louable ya constant oyo ezali mené na République démocratique du Congo mingi penza po na kotombola démocratie oyo ezali fondée na liberté égalité entre bato nyonso accès na éducation pe na ba soins de santé pe liberté d'expression lokola ba valeur essentielle ya kotonga nation moko ya makasi pe na accompagnement ya institution parlement pe ko préserver démocratie 4e sommet international pour la démocratie et connaîtra qui participation à chef d'État et leaders internationaux lokola Lula da Silva ya Brésil, Gustave Petro ya Colombie, Claudia Sheinbaum ya Mexique pe Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud. Mexique akoyamba bongo misala ya édition mosusu na 2027. Hommage à la 152e Assemblée Union parlementaire, qui est président, il y a l'Assemblée nationale, il y a président qui est samedi 18 avril 2026, séance plénière dans le cadre, il y a système, il y a rotation UIP. Voilà un reportage une fois de plus, héritier Mapindemi. Na Istanbul, na Turquie, en marge, il y a 152e Assemblée, il y a Union interparlementaire, président, il y a Assemblée nationale, il y a République démocratique du Congo, honorable Aimé Boji Sangara a présidé qui samedi 18 avril 2026 séance plénière dans le cadre il y a système il y a rotation UIP Izalaki Bongo pendant une heure ba délégation est belé ba débattre qui ba question majeure tout ba question makasi oyo ezali kolobela mingi penza kimia sécurité internationale pe coopération parlementaire boye désignation oyo ezali kotalisa ke République démocratique du Congo azali bongo na scène parlementaire mondiale na contexte moko oyo ezali marqué na ba effort diplomatique impulsé et pays ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur ya kimia mingi penza na est ya République démocratique du Congo et pays wapi République démocratique du Congo azali agressé na voisin na ye Rwanda na nzela ya ba rebelle ya AFC M23 oyo bazali kozwa lisungi ya Rwanda
boye position ya République démocratique du Congo lelo bisika na bisika sur le plan international ezali kotalisa ke mongongo ya République démocratique du Congo ezali koyoka na bisika nyonso. Boye 152e assemblée ya union interparlementaire epai wapi président ya assemblée nationale ya RDC honorable Aimé Boji Sangara a président qui pendant une heure week-end eleki ezali kotalisa to ezali kotalisa penza ba presse ya RDC na scène internationale. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka ye a tutana kimbongo na bato ya ndenge na ndenge boye bake ba représentant ya gouvernement la dirigeant peu ba organisation internationale au état libongo ba réunion ya printemps ya groupe ya Banque mondiale PFMI na mboka ya Washington. Na séjour américain, chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a marqué qui va rencontre ya ndenge na ndenge na ba haut responsable gouvernementaux pe ba dirigeant ba organisation internationale pour na ba réunion ya printemps ya groupe ya Banque mondiale pe ya Fonds monétaire international. Chef ya gouvernement a betaki masolo jeudi elekina Anna Abjerd oyo azali directrice générale ya ba opération ya groupe ya Banque mondiale na cadre ya réunion consacrée na renforcement ya partenariat stratégique entre institutions financières et la République démocratique du Congo, puis séance de travail oyo et permettant que kotia ba point ba priorité et intervention ya Banque mondiale na appui na politique publique ya gouvernement Suminwa, en particulier ba secteur ya énergie ya mai oyo ils allaient considérer le la levier essentiel ya transformation économique et sociale na ba discussion oyo ba projet mi balé et zala ki bongo aborder initiative mission 300 pe projet ya Grand Inga nyonso mi balé na centre ba stratégie électrification ya République démocratique du Congo, ba initiative oyo ezali pona ko accélérer accès na électricité na échelle nationale mingi na milieu rural na nzela ya combinaison pe ba solution centralisée pe décentralisée pona ba concertation oyo et permettant ki kota en revue ba avancer oyo ezali enregistré na cadre ya déploiement ya premier programme électrification rurale na nzela ba structure dédiée lokola en serre pe ba effort oyo ezali ko viser ko poussa courant na ba zone oyo ezali servite boye pour na ba échange oyo et portaki pe na développement ya Grand Inga méga projet hydroélectrique ezali ko envisager lokola pilier moko ya malonga pour na stratégie énergétique nationale pe régionale au-delà ya question énergétique problématique et accès na l'eau potable yango pe ezalaki axe mususu ya réunion gouvernement Suminwa batalisi ambition pour atteindre 60% ya accès na eau potable d'ici 2035 dans nzela ya réforme en profondeur ya secteur pe mobilisation oyo ezali kotombwama pona ba investissement na suka ya réunion premier ministre Judith Suminwa atenaki entretien moko na format restreint elongo na directrice générale ya ba opération ya Banque mondiale atalisaki niveau ya dialogue stratégique entre ba deux parties pe volonté commune ya ko renforcer coopération na service ya développement ya République démocratique du Congo na nzela ya ba échange gouvernement Suminwa atalisi engagement na ye ko sala na ba secteur ya énergie pe ya l'eau na secteur ya énergie pe ya mai ba priorité ya malonga pona action na ye na service ya croissance ya création ya ba emploi pe ya amélioration to kobongisa ba conditions de vie ya population lolenge na pilier 1 P4 ya programme d'action na ye. Comité ya suivi ya ba prix ya ba produits pétroliers basala ki ranyamoko pona ko réajuster ba prix par rapport à la crise oyo eza na Moyen-Orient. Fabrice Lundo me apesi no ba détail. Liboso ya crise oyo ezali kumela na Moyen-Orient pe ba répercussion na yango nyonso ezali kozonga na ba prix ya ba produits pétroliers oyo ezali raffiné na échelle internationale. Lolenge moko gouvernement ya République démocratique du Congo azali kopesa orientation comité ya suivi ya prix ya ba produits pétroliers ba procédé qui mercredi 15 et longona jeudi 16 avril 2026 na adoption ya ba nouvelle structure ya ba prix ya ba produits pétroliers pour na ensemble ya ba zone ya approvisionnement ouest nord pe sud est na tina wana ba mesure oyo ezali kozwama na cadre ya volonté ya gouvernement ya République démocratique du Congo ya ko préserver pouvoir d'achat ya population pe bazali ko tenir compte na ba fluctuation nyonso oyo ezali ko bendama na marché international pour na continuer ba effet na bango makambo etali ba effet na niveau national pe international nde na suka ba réunion technique oyo CS PPP na mokuse a validaki ba nouvelle grille tarifaire
po na oyo ekozala bongo appliqué na ba société pétrolière oyo bazali coopérer na ba zone oyo bazali concerné. Prix ya produit biso moko tozelaki yango na hauteur wana te. Po ndenge produit mati ekoka komata na 200 francs na pompe te. Ekoka okenda tati na ba 800 francs na pompe. Mais musala oyo euti kosalema na organisation oyo ezali na ministère de l'économie, le CRP, eza musala makasi. Ba musée na intelligence ya likolo et puis ba longoli ba élément oyo ekokai ko perturber prix na pompe et sali que lobby ou après lobby 200 o babakisi en tout cas et aux ala penza makasi te toyebi que gouvernement azosala musala makasi mais tout ça basali yango par rapport à intérêt à population. Natina wana ba prix ya gasoil na pompe elongwe bongo na 2430 francs congolais pe ekomi na 2635 francs congolais pour na litre. Pona oyo etali essence yango pe ezali ajusté elongwe na 2440 francs congolais et komi na 2640 francs congolais le litre. Pona structure domestique ya zone sud ba prix na pompe yango ezali fixé lokola 3930 francs congolais pona litre ya essence pe 4435 francs congolais pona litre ya gasoil. Pona oyo etali structure domestique ya zone est prix ya litre ya essence yango ezali fixé na 4400 francs congolais. Pona oyo etali gasoil yango ezali établi na 5600 francs congolais. Pona structure ya ba prix pona ba minier oyo ya CID gasoil ezali fixé na 3.12 dollars américains. Pona oyo etali essence 2.55 dollars américains le litre. Ba prix oyo nyonso ezali ko tenir compte ya prix ya marché local oyo ezali affecté na ba réalité particulière ya approvisionnement ya zone oyo ya produits pétroliers. Président ya commission ya ba hydrocarbures ya fait que en province ya Okatanga Procom Sonahydroc Engen Pelisusu Seb Congo boye ba représentant ya présidence ya république et longona primature Pelisusu ba ministère lokola ya hydrocarbures ya finance ya portefeuille bango pe ba participa ki na misala oyo pene ya direction générale ya ba douane pe axis DGDA na Mokuse pe ya Banque centrale du Congo. Honorablement Twene élu ya Selemba wakene ko visiter le bota oyo mwana bango abunga kitope azba kidnappa ki vola na reportage oya Christian Kengebeni. Tango tobengaka ye honorable du les responsables ezalaka na tina po tango nyonso azalaka na écoute ya population na ye ya commune ya Selembao oyo bapesa ye mandat pamba te mikolo eleki azalaki saisi na même population oyo avandi nzinga ya route 24 novembre ke bamituka oyo esala baaccident etondi ebele na nzela kobanda libulu ya kitoki mosi tina zape nyonso wana ezali kokoze ba embouteillage pe baaccident misusu kutu esali déjà presque 2 mois kaka esika moko. Molobeli ya peuple honorable Maotwene Papa Selembao très attentif azwa kimbela ti epai ya bakambi ya ville ya Kinshasa précisément ministre provincial ya transport pour na évacuation ya mituka oyo na esengo ya population bazanga kite koloba boyi. Merci epai ya honorable Maotwene nde na sali effort pour mituka nyonso oyo elongwa. Tala biso ba mama to lukambo na prince. Donc mituka ne vanda ki somme bana bazoke ne classe bazo dévier macadam dans honorable d'appeler merci mille. 2 mois, plus de 2 mois, on l'a monté. Pour tout le monde, honorable, Mahon Toué, aïe, sur le lion, ma belle, aïe, ça, intervention, tout le long. En tout cas, pour papa, la biseau, fatigué, donc, à votre la parole soutenir, pour ma belle, la biseau, et ça, va député, Mahon Toué, à ça, l'effort pour nous trouver le mois. Ce qui était, mais là, à de l'homme, à comme Yemokope Papa Selembao, dit les responsables honorables Maotwene a précisé qu'il y a un micro ya info lingal. Biso to onama na population on a tout représenter par on peut défendre ba intérêt na bango. Tant on a ici na problème oyo banje to ba camion les alliés abandonnés ba camion accidenté. Ils ont abandonné na balabala l'état pour créer ba bouteillage. Nazaki obligé
y a se donner corps et âme, il y a une solution de par-ci et par-là. Et il y a comme un ministre provincial de transport pour une solution, il y a bref délai. Et il équipe naie bazali à la place pour salam pour évacuer ba camion ango pour comme mango na fourrière. Nous avons profité de l'occasion pour remercier l'autorité compétente où il y a ville où assisté à l'évacuation, nous assisté à l'évacuation, il y a un camion où il y a opposé l'embouteillage, l'insécurité, la population, il y a Selembao. Ah oui, tala libala kitoko entre honorable Maotwene et longona population na ye ya Selembao, bazala kami balete, kakaye moko honorable Maotwene. Commerce extérieur, levier de la croissance économique en République démocratique du Congo. Ils ont titre et mémoire où Joël Nitu a défendu qui peut à Zoa qui montre grande distinction pour na onyos à Salaki et les cas qui toko kuna na iniki sur place témoin événement Christian Kingebe. Notre pays, la RDC, souffre d'un seul problème. C'est la volonté politique. Weekend eleki na Université ya Kinshasa, uniki na Mokuse, na faculté de sciences économiques et de gestion, na nzela ya programme de formation na yango en gestion de la politique économique et yambaki ba soutenance ya ba mémoire en master mingi penza na cadre ya 10e promotion. Après mise en place, il y a un membre, il y a jury, composé na professeur Floribert Tungila, local président, pe professeur Bolima, local secrétaire, des récipiendaires, Joël Nitum Palme, yé abandaki ko exposé mémoire na ye, oyo ezalaki na thème, commerce extérieur, levier de la croissance économique en République démocratique du Congo. Bondi Melanga Joël Nitum Palmei a palola ki matière na ndenge ya kosakanate, a talisa ki vraiment maîtrise na yango. Pambate na maloba na ye alobaki soki tolingi croissance économique na République démocratique du Congo et sengeli volonté ezala na ba structure nyonso ya mboka na biso. Bongo na sima azwa ki mituna ya ndenge na ndenge epai ba membre ya jury bango pe bazalaki impressionné pambate Joël Nitu a palola ki yango na ndenge ya kosakanate mituna nyoso ezwaki biyano na yango. Bongo na sima jury a se retiraki en huis clos après concertation bozwa ba résultat. Monsieur Nitum Palmei Joël, auditeur de la 10e promotion, a présenté publiquement son mémoire de fin d'études intitulé Commerce extérieur, levier de la croissance économique en RDC, de Kinshasa. Après débat et délibération, le mémoire a été reçu avec la mention la plus grande distinction. Ah oui, Joël Nitum Palmei, désormais doctorat na présence de membre ya famille, ba collègue pe ba connaissance na nyonso, oyo bazanga kite kotalisa esengo na bango, balobi alongi na ye. Bon, la moka libota nazana esengo makasi. Esengo nanga eza penza makasi pona komona exploit monene boyo asali, mais eloko mosusu oyo eza ezosala biso malamu eza que apesi biso lokola ndakisa ya malamu o biso to landa eza lokola papa azofungola biso nzela biso bana to lala pongite mais toyeba que il y a encore des choses à faire, de plus grandes choses. Lelo oyo papa Joël a bimina la plus grande distinction et ezalaki vraiment pétété tout le monde combien à s'investir ça qui pour na yango et lelo oyo ba résultat ekoki kaka kopesa sengo oyo pesi lelo to personal matondo na nzambe pour na grande distinction ya chef Nangai Joël Nitu. C'est quelqu'un que moi je connais, c'est un idole pour moi, je lui dis toujours. C'est Azamuto, Azotali Sabiso, Amsoso Nzela. Distinction, grande distinction, et Salibiso sous Malam, son commerce extérieur. Et la question biso qui va conduire à Biso, Bazaka non seulement encadré, mais c'est l'intelligence de Barotique et d'Abiso Moukoumoussous. Vraiment, tout Nzambe, et tout Nzamba, Baxelé, sous Mayele, Baxelé, sous Makam, sous Malam. Crème intellectuelle ya République démocratique du Congo et bakisi lisusu moko ba élite na yango pambate tango nyonso RDC akosala appel na Joël Nitum Palmei akoya pona kolakisa oyo ye ayekolaki akopalola lisusu ndenge kaka auti kosala na mosala o ekopesa melai. Et quand nous digitalisation, nous assurons plutôt la digitalisation de ces processus,
Nous aurons comme conséquence la lutte contre la corruption. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama e soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakaye. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap. Le Kabongo na page noire na kati ya journal na biso ba cameraman Jérémy Makambo akundama ki mokolo dimanche 19 avril 2026 na sima ko nzoto na ye na morgue ya Omeko kuna na commune na Matete. Sur place témoin événement Igor Ntingi Héritier Mapindem. Akufaki depuis le 6 avril 2026, Jérémy Makambo Valou Oyo Azalaki caméraman Bosimba Peboebake Mokolo ya dimanche. Bosimba Peboebake Mokolo ya dimanche 19 avril 2026, Denzoto ya caméraman Jérémy Valou Makambo Ibimaki na morgue ya Omeko Oyo Iswami na commune ya Matete. Epai wapi bandeko baninga pe baibani bayaki wana pour na rendre ba hommage à Souka et pas ya caméraman Jérémy Valou Makambo. Boy tango nzoto ya mowei ebimaki ezalaki vraiment moment ya ba émotion moko ya makasi pambate bandeko ya libota même ba ninga mosusu to ba connaissance ba kokaki kokanga mawana bango te komona ke Jérémy Makambo atiki biso. Bosimba pe boyebake sur place ezalaki na bato ya ndenge na ndenge oyo pe bayebaki Jérémy Valou Makambo na mosala makasi oyo ye abandaki kosala surtout na district ya Tchangu pe ya Moamba bisika ebelebele. Jérémy azalaki visible toujours na caméra na ye na maboko pour na filmer mingi penza ba fait de société oyo esengaki tango nyonso ba autorité bayeba na koza ba disposition pour na kosunga population boyoka ba témoignage concernant mosala ya Jérémy Valou Makambo. Nazali président fondateur ya ONG international Moko Nzambe tokutani awa pona tina ya elongo na bato aza kolela ndeko na biso Jérémy Makambo azalaki moko ya bamembre azalaki journaliste na biso cameraman pe azalaki kondo ya Kisenso oyo eza ONG munene. Alors ndeko na biso akufi lokola bible lebu kabla mawana bato azokabla mawa bon lelo ngona bato baza kolela totonda po to faire face la difficulté ba obstacle oyo nde tokokunda ndeko na biso Jérémy Makambo. Mais pona liwa ya Jérémy en tout cas pesi passe même ngai moko na uti kokunda papa oyo aboti ngai lobi mais la sali autrement na longwa na village na ngai na yati place Jérémy aza na moko ya Omeko c'est que esungi ngai te nzambe mutasali yango moye tolo ba mingi ezate mais Jérémy azalaki moko kati na développement. Jérémy azalaki courageux parmi na niveau ya presse parce que ngala bandi pouvoir coutumer kala na likala ba presse ebele ba chaîne mususu ye na sima mais Jérémy azalaki garçon pe azalaki artiste moko oyo alingaki presse mingi. Na sima ya morgue ya Omeko oyo ezwami na Matete nzoto ya mowei esedirijaki na cimetière ya Nsele Bambo pona kotika Jérémy epai wapi akopema pona libela. Nous allons communiquer l'écologique pour la lecture. Église Assemblée chrétienne ya Matete asema na mokuse bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe bayibani na bango nyonso mingi penza. Église Corps du Christ awa na République démocratique du Congo liwa ya pasteur titulaire na bango pasteur Gilbert Leta
Ye akufaki depuis mokolo ya vendredi 17 avril 2026 na ville ya Lubumbashi na province ya Okatanga na sima ya bokono ya tango mokusi. Boye programme ya matanga ezali boye mokolo ya vendredi 24 avril 2026 veillée mortuaire ekosalema na église CPK Lokoro référence école Lukeni na commune ya Matete awa na ville ya Kinshasa. Mokolo ya samedi 25 avril 2026 nde bokundami ekosalema na cimetière chemin du paradis na route Likasi Lubumbashi na province ya Okatanga. Oui, awa na ville ya Kinshasa. En attendant, matanga ezali kosalema na siège ya église assemblée chrétienne de Matete asema na mokuse oyo ezwami na avenue Kemba numéro 50 quartier de la paix na commune ya Kisenso. Référence boulangerie Noël Topé Saint-Michel. Communiqué oyo ezali signé epai ya moko ya bafrère ya église Giscard Mbungu. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka pasteur Gilbert Leta. Vous avez kebele pona kolanda folinga la journée pour la possible de se peler. Merci Negor Antingi Matomina azalaki bongo nasima ya caméra héritier mapindi na sponsor qui joue au montage et sima ki pa Fabrice Lundombi, Christian Kengebeni, de Francis Kanzalo Kokangana Bino, le petit rendez-vous, au revoir. Ezando Tote, Ezando Réalité, CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Fumu, pas de temps mort, Namasolo Yamapata, Rafale toujours, Botu Nanganini, number 1 Yamapata, CAA, Azongisi Bavol Naye na Bunya. Déjà, le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa Bunya, 3 fois par semaine, veut dire lundi, mercredi, et samedi. Bavol Oyo, et Kozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino.